le plaisir est pour moi de savoir très nombreux à suivre toujours CL News TV de Christelle Arros, Mamouliranoum de la presse congolaise, que je dis bonjour. Je dis un grand merci. Comme vous voyez l'ambiance, tout ça bongo na prison Makala. Les sombele soukabisango. Donc toujours le libération, il y a notre président honorable Franck Diongo. Donc on toye awa pour na to CP ensemble. Na bana MLP Mobimba, on a plaisir, bana mboka ya Kinshasa Mobimba, on va vraiment na plaisir. Il y a Lelo, donc président Franck Diongo, donc à Salibanda, donc plaisir on a été au partageango, na ba union toujours branché pour na kolanda biso de partout dans le monde, toujours sur CL News TV mon PPS. Tous na ba confrères na biso, tous na ba combattant, ba tebele, donc c'est vraiment grave awa. Je m'en vais directement dire merci à celui qui a permis que Tomo na Soussou, mon Dieu, merci aussi à Air Max Tadi, merci à toi, merci aussi à Gola Mayala pour les images, merci Nabino Nyonso, Yango Tosabino interview et puis on se retrouve juste après, c'est parti. Les amis de Christophe Bahati. Bon, moto ata moko te à Bossani, journée à Lelo, ezali journée monene. Oyo mwana mboka honorable Franck Diongo, oyo azalaki mokangemi personnel ya Ndeko Kabila. Alors Lelo aye kozwa grâce présidentielle na nzela ya Ndeko président de la République Félix Tshisekedi Tshilombo, oyo moko ya ba grand militant lokola honorable Franck Diongo, grand militant ya République démocratique du Congo. Yango zomona tozali mobiliser ebele pona kokende koyamba mwana mboka honorable Franck Diongo. Pambate balingaki babimisa ye na boloko lokola moi rescapé moko boy. Balinga babimisa ye na boloko lokola moi nini étranger moko boy. Et alors biso tolobaki pas question akoki kobima ndenge wana te. Esengeli abima na ba honneur oyo ezali ko revenir na ye. Et yango biso tolobaki esengeli tozala mobiliser pona kokende koyamba mwana mboka. L'espoir ya peuple congolais, l'espoir ya bakinois, l'espoir ya bana lukunga. Voilà pourquoi na moment oyo ezali mabele ya nini ya honorable Franck Diongo. Et ça lui 2 ans et presque demi, oyo mwana mboka zali libanda ya mabele na ye, oyo to ayebaki na kotika malgré absence na ye, mwana na ye lokola ndenge na telemia Ndeko Christophe Bahati, to telemaki pona ko batela mabele pote monguna akotate. Mais lelo ezali esengo ya peuple congolais mobimba, ezali esengo ya bana Kiba, ezali esengo ya bana Ngaliema, ezali esengo ya Kisasa mobimba, ezali esengo ya diaspora. Pamba tena moment tozolo banayo ba journaliste bandeko libanda ya mboka baza kobenga ndenge nini kuna ekozala ndenge nini. Alors aujourd'hui peuple congolais
Yé moko akomona. Même ba étranger, bango moko bakomona qui est leader. Nani oya aramasaka population na ville province ya Kinshasa na Congo Mobiba. Azali se moko mwana mboka l'honorable Frank Diongo. Ye wana tozoke kende komema ye sikoyo. To tombola ye, to tambola na ye, nzela, lelo makolo à partir de la prison centrale jusqu'à ce que tu comme en résidence privée na ye. Merci beaucoup, Talabandeko, toza ebele tozoke. Aujourd'hui vraiment nous sommes dans la joie parce que eloko o na no salate ti bozomo na boye biso toza pena base ya Christophe Bahati. En tout cas, atalaki que non leader na Frank Diongo ndenge bakangaki ye lokola lelo eza libération na ye yango moni accessibiliser base mobimba lelo vraiment toza ebele bana manenga bana kiba en tout cas cité bodo mobimba yango zo mona ba les amis tozawa ba ingénieur cadet batamayele bazali awa baroni do baribi toza vraiment ebele en tout cas vraiment nenge toza vraiment nesengo toza na départ na biso ya kokende tina kati ya prison pona kokende kobimisa mwana mboka honorable Frank Diongo héros vivant. En tout cas topesi vraiment merci mingi na ndeko na biso Christophe Bahati nelo kwa sali ya ko sensibiliser base na mobimba parce que ozomona o eza base honorable Christophe Bahati ndé a sensibiliser na de façon que non leader na ye abima et ça la vraiment vrai kitoko. Balaniasi News TV ne vous montre encore la population à l'éleveau toujours car maman Frank Diongo te quitter na mabele c'est de tika la raté. Ah baba qui va mbambam basuka mbambam okunda ke bembela butu baba Oui, Balaniasi News TV toujours quand on a solo notre sacrifice moi na mboka Frank Diongo soleil du peuple le reste de ma moment la population est belée toujours car abiso na to qui na prison nous tout la population le loi na biso na bango toujours Balaniasi News TV toujours quand on a ba image na biso ni bozomona ngolo mala toujours ozomona ka ah les jeux
balandi ya El News TV on ambiance Césaire au Saranate ba mimona mboka Frank Diongo le nonde libanda mona mituka awa bato bazo yinyela vraiment ebele toujours okangamana bango te zo mona ka toujours ngamoko soda na bino na presse ya ma stade awa zo sala ba toujours quand zo mona population toi on est toujours mona mboka Frank Diongo ne lelo azo sala vraiment ne libanda mona Toki Victoire au peuple congolais. Et mon ami. Victoire. Mobimba ndenge nazalaka oyo boyokaka soki bomolaki idéologie ezalaki ya babenga ba Frank Diongo Junior idéologie ya Junior yango nde uta awa yango bozomona ke non naye na ndenge moko oyo ye moko Frank Diongo atindanga nazala na idéologie na ye lelo Frank Diongo azobima azwa liberté na ye lelo nazali parmi batu oyo soki ke Frank Diongo akufaka mukolo bakangaka ye mutu anga pesa témoignage et ezalanga Blaise Lupemba bazalaka 15 combattants oyo bakangaka plus Frank Diongo esalaki 16 donc mutu abikaka oyo azalaki sauve ezalaki ngai yango ndenge esonga makasi na bino bapandi sango il faut koyeba kopanda sango ya Frank Diongo azali incorruptible Frank Diongo azali grand combattant Frank Diongo aza mutu apesa changement na kati ya politique congolaise Frank Diongo aza mutu oyo ressemble comme minene. En tout cas, je suis très content de vous voir aujourd'hui toute la presse congolaise pour la libération de Frank Diongo. Frank Diongo, il est le seul et unique à son genre. Frank Diongo, il n'est pas n'importe qui. Oh, net batu mususu, bado sala makamu na bango badia bambongo. Frank Diongo adia mbongo Kabila te, Kabila liga aloka Frank Diongo. Le Frank Diongo, azala prison oyo, azala ki innocent. Frank Diongo, bakosela e, abete ba garde républicaine. Frank Diongo, abimi les héros vivants.
Franck Diongo aza mokili mobimba. En tout cas, na sepeli makasi. Naza na joie makasi. Ya mwana Franck Diongo. Ya bozo mona Franck Diongo yeyo. Comment na nga mwana. Papa Nangai, tu as un sentiment ya esengo. Esengo est tellement monene que tu as maloba pour exprimer esengo. Pourquoi? Parce que tu as 2 ans et 3 mois sans papa Nabiso. Papa Nabiso avant d'aller en prison pendant 2 ans. Kablameki Kobomae a kokite. Et là, ce qui est en Nzambe, au mata okita. Et que simba te. Lokola za mwana Nzambe, yangwana ba complot nyonso basala ipo ba boma eba éliminer physiquement et simité. Yangwana lelo, toye ebele ko yamba papa na biso, toye ko yamba mwana mboka, le vrai Congolais, toye ko yamba mwana mboka Franck Diongo Chamba. Papa ya bana ebele molobeli ya peuple congolais. Toana esengo makasi. Makasi. Lelo karaboe. Les lots dans quelques instants vous allez banda. Expression ni sentiment ni vous en et sengo mingi ezali ya héros vivant. Pambate awa bakangaki ye na kati ya boloko. Souci ezalaki parti politique na ye ekufa libela. Yango bakangaki ye babombi ye bambula nyoso. Yango na bandi na koloba keno esengo ya lelo ezali ya héros vivant l'honorable Franck Diongo. Pambate awa za kobima akokuta olelenge kani parti na ye ezali toujours ya kotelema. Yango biso nyonso peuple congolais. Opposition comme batu ya majorité ebele soi-disant ba bazali ya majorité. Ba ye ebele baza koyako tombola honorable Franck Diongo koyebisa ye ete papa na yo politique asi atiki biso. Mais akolisaki yo papa na ye nandi Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Et aujourd'hui, population nyonso ezali kotala na kati ya opposition politique congolaise, l'honorable Franck Diongo qui incarne le pouvoir, qui incarne la force. Yango toye ebele pona koyambaye lelo kolakise que nous sommes avec vous. Et d'ailleurs ba obaye awa ezali juste échantillon ya pamba parce que yo moko zomona ndenge ba peme baza ko poussa biso poto to honorer mokonzi na biso malamu tenenga zobim. Voilà, de notre côté aussi totondi samina esengo to bunda kibitumba to tikali pendant 2 ans et 3 mois sans président mais parti ezala qui toujours à côté les biso pe tozala ki wana pona ko apporter un plus d'une manière ou d'une autre de telle sorte que parti na biso kende liboso et surtout bokonzi ya solo ezonga na mboka mais po makambo simba bien ba oyo bazali ko balingi ko konza to baza ko konza esengeli ba yo kalitoi ya héros vivant le prophète de la nation. Oui, comme on a ndeko Adrien Lushima nazali président fédéral ya MLP Lukunga. Lelo toye awa na République ya Makala o to benga prison centrale Makala pona koyamba mwana mboka honorable Franck Diongo. Boebiete uta bakanga qui awa na Mese Kabila ndeko Franck Diongo a totalisé 2 ans na 3 mois où il a incarcéré injustement. Na cause obnoso boyebi qui monté de toutes pièces. Les lots toye kozoye pour na relaxer la mokili mobimba été quel que soit durée à Boutou, molili bukaka ça doit Boutou, nini lumière ko apparaître toujours. Na yango toye les lots kozoye par rapport il y a décision au Bolanda qui binonyo so été président de la République M. Antoine Félix Tshilombo Tshisekedi appelle ça qui mesure de grâce pour na relaxer la mokili mobimba été vérité zattu vérité gothique à la vérité. Ndeko Félix Tshisekedi avant comme le président de la République abetaki 3 tours à la prison centrale à Makala baboya ki akokuta na président Franck Diongo na yango de koloba ete ezaki na devoir
paix, na bon sens pour que Monsieur le Président de la République, Ndeko Félix Tshisekedi, a kozwa décision ya ko gracier moi na mboka Franck Diongo. Franck Diongo a porteur d'attente et à revendication ya bana Congo par rapport à itinéraire na ye. To koloba boye. Franck Diongo, boko mona ndenge bat batondi mieke awa. Akolanda itinéraire oyo population ba ebele ba komemaye parce que ya azamo lobela bana Congo akosala oyo population ekoloba ndeko na yango biso tozali awa toko banga moto te ezala ba soda ba tie awa ba ete régime sali nini échanger déjà ngana akoloba naza tetu boyebi ke na komona nga Adrien Lushima za président fédéral ya MLP Lukunga banda bakanga Franck Diongo 2 ans et 3 mois toza toujours na combat peut-être kotika toujours na combat les lois Sengo, changement régime et salemi, bâti qu'il a fait ce qu'il dit, à quoi qu'on travaille. Merci Ndeko.
vainqueur. Le peuple est vainqueur. Le peuple est vainqueur. Fati, nous avons besoin de manger. Fati, nous avons besoin de travailler. Tout venez.
bougez, bougez. Tenez. Oui, tu continues toujours quand l'ambiance am konalelo oh babi que honorable Franck Diongo babi Mbappé c'est ba comme ministre de la justice mambo belé sika et comme na Kinshasa c'est un plaisir na biso nyonso que lelo Franck Diongo azali banda plaisir ndoki donc aventurier à Kabila kanga kibiso akotisinga ane akoti Diongo makala Diongo abimi bango ye Kabila zo continuer na nanga konome ba député à Lokuta ba sénateur ya Lokuta Diongo abimi mwana mboka Félix tokobundisa Kabila place neza na boloko Kabila ba criminel nyonso wana o babomi na Kasai babomi na Beni bisika la bango eza na boloko Kabila c'est un aventurier. Bonjour. Ouais, bonjour, Gracia. Donc, moral les alliés au Lobaébélé, n'a l'obate comment? Nani a habité qu'un négofant qui donne au tir à côté prison et j'allais pour la présidente Négo Kabila. Kabila, oh, ya baby si Congo, Kabila, oh, ya laissé mission quoi, on a l'ikaya pour la pilipil. Non, c'est pas pour la Congo, mais pour la régime ya Kabila. Kabila, ngana yo, donc on va la tête pour la Nini, pour la Kabila. Régime ya Kabila, et ça qui moussala solo, ma casse. Négo Kabila, bon, bah, aussi. Négo Kabila, kanga, ba carbone. Négo Kabila, kanga, Diongo. Négo Kabila, kanga, ba grâce à tous. Oui, ma prisonnier politique, non, c'est faux abîme. Mais qu'est-ce qui manque? Dieu n'a la abimité. Je dis bien oui, au cas viol, pas de théâtre politique. Nous allons besoin de prisonnier politique, il y a un chef de l'État, Lobaki. Babima. Et dit merci Libanda mama. Ngote mwana ntieme toka sango ngote. Abimite mwana. Toka sango neta zawapi? Azawapi. Akufa o besa bomoy. Toka sango nete. Bena batu musuva ba kozo mwana ntieme mais malheureusement tomoni mwana ntieme té donc tozo abimi omoni. Ambiance na Kinshasa kakande tolobaka donc Franck Diongo libération depuis qu'ils a plaisir à Congolais et belé de partout dans le monde donc on continue toujours na interview avec Yarma Sepou on se retrouve juste après. Passe-moi quand même. Toza na rond-point Mola donc c'est la car arrivé à honorable Franck Diongo petit à petit tozo kende otike malembe kande tolingaka ba congolais toke malembe si to comment na destination et puis Air Max to kende ka to sunga biso ba image donc et ça vraiment plaisir ya bat nyonso voilà ndabiso de partout dans le monde. Oui, bonjour. Bonjour maman. Bonne maman en tout cas tondisa mine sengo makasi mais yambo ya koloba to alina kopesa longonya na tata ya mokonzi ya ekolo mwana mboka Félix Tshisekedi bato ebele babanda koyeba te na koloba ke ete tata Félix ali na pouvoir basimbisi na Kabila nzokande bato bali koloba kaka mpona zuwa mais tala lelo oyo ndeko
Telema, Telema. Kende.
Asia na Rwanda. Commis déjà. Président Félix Tshisekedi pour makambo alobaka na ngai po nga mo tokutaka na président boye ayembaka biso alobaka na biso afa élection esalama ke akoréalise rêve na ye soki asi bokonzi akobimisa président eyaki ça fait déjà lelo 1 année et demie mais namoni vraiment président Félix akokisi makambo alobaki vraiment na félicité président na félicité bapeuple congolais nyonso baye ezali combat pena na esili te nayebisaka bato mokolo biso tobimaki batunaki nga eske bolembi komba toyebisaki bango komba eza ntina suka yango lelo toye na komba ngo mpe ntina suka komba kepe tochange toyenga bongo Zane koto. Mwana ngambu kuna ezali siège ya UDPS place ba combattant ba uti ko sa mobulu vraiment bitumba uti ko bunda place wana mona ba combattant ba pandi biloko na bango ya ko sakana te vraiment zo mona kuna na milinde mo zo mona ngambu kuna bas Thank you.